Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, balandi ya Fantastique Info télévision kimia na nzambe za na bino. Eza moko ya bapandi sango na bino et votre humble serviteur Monsieur Zéphirin Tita Owapi. Aye lisusu mpona kotatisa bino ba réalité na otali bongo côté ya récolte ya oyo babengi bongo ya moko ya ba culture maraîchère na kombo ya oseille oyo na lingala tobengaka yango ngai oyo apelonamaki me kasi lelo likambo kokamwa tomoni bakomi kopikola yango me kasi bokotuna ete ezali bongo na province nini to mpe na commune tozali bongo posima na province de Kinshasa la capitale et puis na kati ya commune ya Ntele précisément na kati ya village ya Kinsala bokamwa te Kinsala mpe bimisaka biloko mingi balobaka ete Kinsala ebimisaka biloko te me kasi lelo tokamwe et tomoni yango na miso biso nyonso Kinsala tolingi kana ezobimisa biloko mbote mama Mbote papa. outi wapi mama na biso Nauti Masina Petro Congo. eza mwana peto ongo quartier moko na ngai Quartier moko na yo papa. eloko nini ememeli yo na kati ya koyema ya commune oyo mpe na kati ya village Eloko ememi nga eza mpo na ngai na ye kolongola ngai. oyokolongola ngai nde nango alakisaki yo na yango apesaki osango ke awa ngai ezali Papa Olivier. papa Olivier ezali mbala na yo ya liboso ya kokóma kati na mboka oyo to mpe omesana deja oyaka deja mbala liboso nakoma awa mbala liboso okóma awa ya solo wana solo. otrouve nzela ndenge nini Bon papa Cordo moto aye nanga toye na moto nde tokomi na kati na esika oyo me ndapo na kotambola nzela yango na ndenge odécouvrir kote oyo mipanzi omoni yango ndenge nini eza nango bien mabele kota bilona nde biloko ezobima par rapport bakote osombaka eza bien mais eza mpenza ebele te par rapport kote nasombaka ya na kotala malamu mama na biso na ndenge oyo outi mosika oyekani na kati na esika mpona kosomba bikona d'après bino ezali première fois kokoma ba distance ya boye ou bien ezali mbala liboso te bokendaka mpe bakote mosusu koleka même fois mamina place oyo bokomi tokendaka na biso tokendaka babisika mosika bansele tokomaka okesombaka babiloko oyo mpona koteka siko babiloko nini oyo misana na koteka na bana mbongo oyo osalaka oyo tomoni na ngai na maboko natekaka ngai natekaka matembele natekaka dongo natekaka épinard pointe natekaka donc presque milona nyonso pondu natekaka nyonso otekaka obai na mbongo depuis mbula nini nawumeli mwana na ngai liboso ngai na boti na mombongo oyo lelo akokisi déjà 20 ans 20 ans kolika na mombongo na mombongo oyo asi mpe diplôme na mombongo ya mibale mpe ane oyo azosilisaka na mombongo oyo na mombongo oyo papa azali c'est-à-dire que non olamukaka ngonga nini mpo okataka mosala mpe ngonga nini bon nalamukaka soki esengi ke eza neti ya kota mosika neti koto 5 dasi na longwe bon kozonga na ndako ba 18 heures nazongi na nga ndako 19 heures ena bakuwa nini oyo mesana kokende kosomba biloko de temps en temps mingi nasombaka na ngwele kote nini na kote ya mapela mapela kuna na masina de na mapela nasombaka kuna omesana kosomba matepo kuna tokaka matembele nde kuna matembele na ndunda ngai nde ezala mpenza te matembele ndunda ezala kuna nde biloko toteka mopanzi wana nde biloko boteka mopanzi wana sikoyo tomoni awa osimbi ngai kotala ete ngai wana misu quand même eza propre eza kitoko makasi eboti kitoko eza bien papa kote mosuku na ngai potopoto eza bien oza sika na buka lelo olamba lelo wenze eza bien maintenant oyo etali bongo bandeko atuni par rapport ya baprix et puis par rapport etali bongo distance ndenge oyo kosomba biloko kote oyo bandeko mpe batuna motuna par exemple baza mpe baconcession nango balona basala bajardin baza na besoin bayeba bosalaka ndeni kote ya transport bon na kote ya transport bon wana moyen ya kodefinir yango mpenza eza te voilà balandi ya Fantastique Info télévision tozocontinue toujours na mama na biso bandeko batuni motu na mama estce ndenge oye première fois boye na nzela ndenge oye na difficulté bandeko ebele bautaka poto bandeko nyonso ya diaspora bamama lokola yo bakembaka makasi na mokongo baloba ete biso tomesana me kasi yo oyemba ya liboso bandeko batuni motu nalobi kokima te si par exemple biloko ebimi lisusu
na kima te na oya. Oya. Na oya. C'est-à-dire que ça au moins kitoko parce que moni biloko ya bien volo na bikote. Na oya. Bana Fantastique Info télévision mama na biso wana sombi mais kasi koteka na ezali bongo ndenge tukotanga kombo na machine ya Petro Congo o wapi azokende na koteka ngai na ye mais kasi alobi ete ngai ngobotami kitoko bino bozomona na miso propriété ya kosakana te mabele ya Kinsala ekosaka te mabele ya Kinsala sala nde musala respecter ba norme na yo pour que biloko ebima yo kitoko la plupart tozoka bazolela la plupart bazoloba ete mabele ekoma déjà ya kokufa ya kobeba parce que bazo respecter ba norme te ya traitement ya ndenge ke pour que musala elonama na lolenge kani esengeli voilà mingi ya koloba ezali te mais kasi tozotala ndenge mosala osala na miso batangi kombo ya mutu moko awa papa Olivier mais kasi tokoka moye totala tozwa ye nanu te asala mosala na miso tomona ya mbote tomeka kozwa ye mbote papa na biso mbote papa kombo nani kombo na ngai papa Bensi papa Bensi tomoni yo awa likama kokamwa yo mpo oza bakompane na mama toni ngai nazali motard ngai nde nazosunga bango na moyen ya transport kobanda na entre ya mikondo ti tokóma na mabele ya Kinsala mabele ya Kinsala papa na biso Bensi tomoni yo mpe na ngai na maboko c'est-à-dire opratika mpe oyebi technique ya kobuka bon mpona technique ya kobuka tokoki koyeba te mais lokola tokoti deya sur le terrain eza eloko ya mopaya te nde tozosunga mama de façon ke tozwa moyen ya kozonga rapidement moyen ya kozonga rapidement na kotala ete malamu na ndenge ozocharge biloko na ndenge ekani mama azobongisa kuna tomoni azomema okoluka omema mama na biloko ensemble to okoluka ete yo kena mama kene liboso apo obimisa biloko bon lokola eza kolia monene ngai na kobima nao na biloko apres naye kozonga mpona kozwa lisusu mama po nakomisa na destination na destination bandeko batuni lisusu motuna est ce que eza possibilité mpe ya komema babiloko mosusu lokola bapundu lokola badongodongo lokola babiloko ezali mo ebele omemaka mpe obie ezali mbalano ya liboso ya kokomisa mama pour que osunga ye akomisa biloko na destination bon biso toza bamotard tokipaka vraiment eloko ya komema te problème na biso ezalaka toyokana mwa bafrai oyo esengeli oyo bokoki kopesa biso so toyokani tomemaka ezala pondu dongodongo ngai matembele nyonso tomemaka na biso ata makala voilà omemaka na yo tomemaka na biso balandi ya Fantastique Info télévision bayeba tina motuna par rapport ya prix bayeba peut-être boza na mwa ba hausse de prix ces derniers temps mais kasi bameka mpe kotala bayeba soki moye ekoki kozala me kasi tomoni ete oboyi koloba me conseil nini ezopesa na balandi bazolanda yo surtout baza na baconcession na baetando baza na baetando na niveau bakinsala baniveau bamboka ebele me kasi bazobosana elolo ya koluka kocreye mwa quelque chose oyo koluka esunga kolia soit kosunga mosala esalama lokola bajardin bazonéglige yango ozoloba na bango bon conseil tokoki kopesa na bandeko baza na baferme na mabele ya Kinsala to mpe na bamabele mosusu bon eza likambo ya sacrifice eloko nyonso mpo olona obuka yango ezala malamu ezosenga fo ose sacrifie premièrement nanu na mbongo mpo biloko lokola oyo esengaka fo traitement ezala malamu bakisi kotraite yango de façon ke ezala donc bandeko base sacrifie baloba teke no mabele eza mabe mabele eza malamu bango nde balingi kotia bamoyen na bango badisponibilité te mpo ekoka kosala makambo ya malamu na kati ya biloko bazolona wana nde eza lokola conseil tokosalisa bango batia bamoyen na bango baluka mpe batravailleur ya bien de façon ke bameka mpe kosalisa bango peut-être misusu eloko ezoboma bango peut-être baza batravailleur oyo bayebi domaine oyo vraiment te yango nde ezosala ete bazwa besheke wana peut-être bon soki problème batravailleur bakutana papa Olivier mpo ye aza di domaine ya mosala oyo akolukela bango batravailleur ya malonga mpo akoka mpe kosalisa bango na niveau ya baferme na bango voilà balandi ya Fantastique Info télévision partagez balien s'abonner massivement sur votre chaîne télévision vous n'aurez jamais déçu c'est votre MD serviteur monsieur Zéphirin kasi papa na biso alobi ete bilamba ezali salite mais azoyebosana ete aza na kati ya mosala kisala na ntwala kotuba na nima yango tozomona kisala na ntwala kotuba na nima kotuba mingi ve sa mokange tuba mingi tasekange
Voilà, mbote papa. Mbote. Comment on dit ça? Comment nanga papa Olivier? Papa Olivier, yondo Olivier tozo. Ngande Olivier ozoyoka bazoloba ko neza ngai. Voilà, ça yo. Babi secret ni osali pour que résister mona na musala zo. Secret wana elobamaka nde nini soko bimisi oza na poso sasa misala na yo okutana ngai na obesa na secret nanga naza nango. Osa pesa yo secret te toyokani pe te toyebani pe te na pesa secret ezalaka te. Mais secret ezali eza facilement. Oloni obimisi ba moyen na yo, tango obimisi moyen, basalisi misala baloni omoni résultat ya malamu. Ndeko batuni mutuna tomoni kaka ngai. Ese bikona musu ezali okelobi pe toyo kuta pe to filmer pe tomoni ke résultat na ebona. Ok, bilona musu ezali tozana germoire aubergine kuna, tozana germoire ya pilipili, totia pe basolo, to ba biloko eza ebele ba tomate tokolona pe dongo, tokolona pe aubergine nini. Tokolona bandunda pe eza yango wana bozomona yango na musika. Donc ba biloko na eza nango ebele ya kolona kwa. Ozamona kinsala to ozamona uta libanda. Te nga na wuti libana na nsele daipen navandi kuna na sala misala nanga kuna. Yango nayaki koto na ndenge ya misala ndenge ezalaka. Après yo na ndenge tokutaki mabele na ndenge osali pe musala tomoni résultat na misu. Omoni ozalaki ndenge. Te mabele eza bien. Mabele ezalaka pauvreté. Mabele ezalaka riche. Mabele eza mokonzi. Nyonso kolona mabele soko bimisi ba moyen na yo nde okozwa résultat malamu. Mabele ezalaka na problème moko te yo moko ya mosali nde soko ozana mayele musala bimisi ba moyen yo patron bimisi ba moyen moto asala musala azana mayele wana kosala musala nde okozwa résultat. Na bandeko oyo baza ko abandonner ba misala na bango betando na bango bazotika ngo chômer mais tant que ba ezosenga ete babimisa makoki pour que résultat pesama ozoloba na bango ni. Le seul conseil na opesa bango vraiment na pesa na patron nanga lobaki merci. Musala ezali mabele eza wa obimisi ba disponibilité kotika mabele pamba te osombi ferme otika ka boye to na zamba soto tonga banda ya pamba te mabele eza ferme ezali osombi ferme oloni milona nde ozwi mbongo soko oloni te ozwa mbongo te mabele ko bando taloka na miso. Oui il faut lona pe banzete olona banzete entre temps et olona banzete lona pe ba légumes boye bandunda ba matembele ba ngai ndenge toloni abozomona ba mama ndenge bapikola kuna. Donc esala nde esengo makasi yango wana napesa conseil botika mabele pauvreté evandaka pamba te bimisa mbongo osala musala ozwa mpe mbongo teke osomi terrain ovansi na mabele kaka bongo ozwa mbongo te mabele ko bando talo pe na misu te mais soko bimisi mbongo nde okomona tina mabele ezala mokonzi. Merci beaucoup, bonne continuité et puis bonne réussite na oistikali bongo misala musuzu ko sala. Wana ezali bongo votre homme de serviteur grand-père Nzubi là ozana mabele ya malamu mais kasi travailleur amika kosala musala pour que résultat pe mwana ndenge kani bandeko mususu bamisi résultat et tobosani te bazali mo ebele bozali mo ebele bao bosomba ba concession na bino omeka mpe kosala misala pour que lobi pe tozoleka ezosala pe image ya bien na misu. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.